En tout cas, Ronaldinho azosala live na ye. Batu ya Malawi bakota na live ya Ronaldinho baloba na bosana te mbuma na ye atika na Afrique ebota. Bandeko toyebi ndeko na biso ya mwasi elongi na ye eza lokola Ronaldinho, c'est bien. Toyebi asekaka lokola Ronaldinho, c'est bien. Toyebi ndenge balobi azobeta bale lokola Ronaldinho, toyebi. Toyoki balobi minu na ye ekokana na ya Ronaldinho, toyebi. Toyebi bato babetaka ne bakolegi na ye balobi alobaka mpe lokola Ronaldinho, toyebi. Entraîneur na ye alobi aza na compétence lokola Ronaldinho, toyebi. Balobi zolo na ye ekokana na Ronaldinho, toyebi. Toyoki mpe na Afrique du Sud balobi pona soki mama na alobaki aza mwana Ronaldinho, besoin kutu ya ADN bakosala te. Me ye arepete alobi boye Ronaldinho aza papa na ye te. Papa ne na mama ne mosusu. Tango ye batia zemi na Ronaldinho azala te. Ye aza na 21 na bokalikile so Ronaldinho akutana wapi na mama na ye. Alobi botika ye kimia batu na mokili oyo bakokanaka. Bandeko. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko tango moto azolobaki bo totalaka ke ata bakokani na biloko tu wana. Me lokola Ronaldinho akende kuna te. Akobota mwana wana ndengeni. Donc moyeka akobotela ezali boye. Mama wana ya mwana oyo na papa ya mwana oyo batia ye zemi ya kotia. Boye biango no bandeko. Bazemi oyo batiaka na hôpital. Po eza na batu bakende pesaka banini na bango no. Donc le seul moyen akokozala mwana Ronaldinho yango wana. Siko Ronaldinho soki ya pesa to ateka tango wana azalaki mpiaka po mwana oyo aza na 21 ans. Soki Ronaldinho ateka to apesa don tango azalaki jeune ata tango azalaki joueur po eza possible Ronaldinho akokopesa ateki so azalaki mpiaka tango akomi joueur so azalaki gagner mbongo oria pia don makila akopesa don ya superbe. Siko soki eza bongo donc Ronaldinho akoloba teke mwana na ye donc parce que ya pesa don na famille wana. Donc Ronaldinho ata yebi ke na pesa don na Brésil ya ba super ekoki nango pe ko se retrouver na Afrique du Sud. Mais Ronaldinho akolobeloko te. Akolobeloko moko te bandeko. Po parmi biso eza na batu pe bapesa ba superme na bango misusu kutu babosana. Po makambo erapelenga meme ngai
na master na ngai azolanda nga pa na YouTube. Si ba proposa biso yango ça fait déjà plus de 30 ans. Tokende hôpital topesa ba don ya mai. Surtout baza na besoin ya oya batu mwindu baza te kuna. Na grand hôpital ya Potwa. Donc banda babanda kopesa batu mwindu bazopesa te. Ngala lobaki na kopesa ndenge ni. Ba expliquer nga na ba fi o bazalaki wana baza bato Croix Rouge. Bato age na ngai no. Tango apenaki muke bango pe babisi bango na mikolo. Ngala bi bon tokende. Mwasi yango azapi bango balobaki te na kopesa. Na kotia mwasi zemi. Bazoluka bato batia basi zemi. Ngala bi tokende. Balobi no yo kopesa batie yenga bongo te. Bongo na salate nga moko fona tia yango. Ba petit tu ba buga na oseka. Babi yo kotiaka bongo sa bolingo nini ngalo meza aide. Donc soki n'époque wana Ronaldinho kotuna yebi ete na mokili. N'époque wana nga na yebi ba Carl Lewis bazoki mambango. Bato na ko rappeler bino tangwana. Maradona abando beta sika. Bato nga na yebi ba seri wana. Baba Saula bazobeta na Portugal. Na bankama. Tokenda kolia tina ndako ya Basaula. Tolia biloko Afrique. Donc nga ba seri wana. Ba Victoria Guimaraes, ba Porto, ba Paris Saint-Germain. Ba Mitterrand, ba Giscard, ba seri wana. Donc oyoyo abimi koleka kutu papa boti mwana ne moko. Abimi ne longi ya Ronaldo. Ya Ronaldinho. Abimi na minu ya Ronaldinho. Abimi na cheveux crépi ya Ronaldinho. Asekaka lokola Ronaldinho. Abetaka bale lokola Ronaldinho. Zolo ya Ronaldinho. Asololaka lokola Ronaldinho. Donc makambu tu o ba camarade ne ba monaka na ba proche na ekokana na Ronaldinho. Mais en réalité azamwana nete. Même ata Ronaldinho asala don. Ronaldinho kolobate. Eza don. Même inga papa robo soki na yakina place à Ronaldinho. Na sala don. Na zape conscient que mwana wana nenga botami. Faut ezala don ya super menanga ekende tango mosu Afrique. Mais na kobeta atandamba lisolo wana te. Mais pourquoi na sala bongo? Na bebisa bonheur ya famille. Po premièrement kondimake na sala mwa don moko boye ya super ekobote scandale ti na famille. Ata lobika sala wana Brésil. Po siko kuta zolo beloko te ba komo kote la Ronaldinho na ba propre live na ye. Oye komi comportement ni bandeko. Oye komi mabe. Ba komi na ba live ya Ronaldinho kokota. Po Ronaldinho ngala ndaka ba live ni na TikTok asalaka presque chaque jour. Siko na kata ba live na ye ba kotakaka ye bongo abosana oya tika kuna te. Ah! D'après bino eningolo bani. En tout cas bandeko fo batika Ronaldinho kimia no. D'après nga batika Ronaldinho kimia. Akoka na Ronaldinho na makambo nyonso. Bon, sauf sexe ya mwana mobali masculin. Oya za mwana mwasi. Mais bon, de toutes les façons soki Ronaldinho apesa don lelo mutema ne kiti. Ponga so na place à Ronaldinho na pesa don. E boti mwana moko kokane tinga. Azobeta pe bale, azape meilleur. En tout cas, na kozane sengo
napesa don ya kitoko na eda couple moko pe napesa bango joueur alanda makambo ebele ya ngai mende alingaka mingi bapara na ye. Ça c'est bien. Nakanisa toyokani bino na Congo kuna boza koteni makambo bozo kipango te. Ah ok. Napesi mama Pasteur mbote, mama Pasteur mosusu te Tremblay, mama Pasteur Tremblay. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.